Uzulu ba upepa wiza na kwa
sama bulu bulu yang
ya tata na biso papa Diangenda Kiangani Joseph maimanso masalamai na ngomba Kinshasa epa yemei tata molimo santo nzambe wa biso papa Simoki Mangani akeleki tolandi yango bana na ye à travers le monde bazali mobiliser sensibiliser na tina bolingo oyo tata na biso alingaki biso makasi biso pe ebongi tolakisa yango lolenge biso tokolingaka bango tozala discipline ordonné na limemia nyonso manso maleka ndenge nzambe na biso alingeli yango programme ezali molai te yambo tokopesa maloba na papa révérend Urbain Swalenge Bernard officiant du jour à côté ya biso momuke. Aussitôt après tokoleka na dépôt de gerbes le fleur et sikande wana tokosenga ordre makasi ba service ya protocole SPC ba surveillant boko pesa biso maboko po manso maleka na ndenge esengeli na dépôt de fleurs ordre ezali boye tokobanda na tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba nzambe wa biso papa Simoki Mangani yemei bakolanda ye na libota et santo la famille sainte sima ba famille yango mibale c'est-à-dire que papa na biso atikaki mama sima maman Francine libota pezali monene bango pe bakoya na fololo na bango sima na bango tokota na ba officiel toza na liste bakonzi na biso bayekotala na biso na tango oyo. Nous avons la présence principalement de son excellence monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Nous avons aussi la présence de monsieur le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Bango pe bakoleka bakotia folo na bango pe bako signer registre de condoléances. Soki tosuki siwana tokozala na corps médical to insérer corps médical na tina corps médical ndenge bino banso bazali awa bokoya ko poser fleur na bino pe bosali rekema ndenge bosili ko bongisela yango tozali na corps professoral et académique bazana biso ilongo awa tosali bongo pona tina bango pe bakoleka tozana aumônerie des FARDC et de la police nationale congolaise pona nini bokoyeba ete mokumba epesameli bango pona tango ya lever ya corps basoda bango bakamata mokumba ya kubimisa nzoto na esikei kino kuna na entrée principale ya tempelo kuna nde bandeko ya MSSK bakamata mokumba kokodisa ngo na sanctuaire. Voilà ndenge likambo esili kosalema soki tosilisi na ba dépôt de gerbes de fleurs tokosenga bongo papa directeur de cabinet pour prononcer mot ya condoléance ya lingomba na Kinshasa ezalaki oraison funèbre po toyeba mowei azalaki nani awe kozala mot ya condoléance pa ya papa directeur de cabinet. Sima na yango tokosenga famille libota membre ya famille tobota maka tozaka na ba famille toyebi bokoko na biso moko na kati ya membre ya famille akoya kozwa pe liloba suka na likambo yemei tata mokonzi ya bule nzambe wa biso papa Simoki Mangani akozanga kopesa biso liloba te pe liboneli ya suka po ete tomema nzoto kuna na sanctuaire.
Voilà lolenge programme esili kobongisama. Na yango tokotika maloba na papa pasteur Urbain Swalenge Bernard pona matei. Tobandi programme na biso spécial na nzembo ya bato banso eteni moko. Sima na yango Reverend Kisita akofongola biso libondeli. Silwa Nzambi ukansila monki mwana kyame tela mese salu kyangunza Nzambi tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka Enzambi mbangi twavuluka tusadila salu kya Nzambi mukeleka tusadila salu kya Nzambi mukeleka Enzambi mbangi twavuluka. Tobondela na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu Nzambe mokeli na biso tozongiseli yo matonde na tina ete osili kosangisa biso neleko oyo pona molulu mwa suka mwa mopakolami na yo oyo akokisi nkembo na ya misato ete tozali mabele tokozonga mabele limbisa biso pamba te piso lina biso ezali kotanga na tina ya pasi ya bokabwani tata koteni biso rigueur te toyali kaka bato sosolisa biso ete toyebi biso mpe nzela yango yango kaka tokolanda eli nzela ya moto nyonso. Papa diangenda Kiangani Joseph eloko tokolakisa yo ezali te na kati na libota soki moko asili kokende na mboka ya bakoko akomi molobeli oyebi nini oyo tili kotika na kati na mokili po vivre kati na lingomba na mabota pe na mokili mobimba kimi ezali te tosengi na yo ozala molobeli na biso po tokoka kozwa kimia. Mama mwilu na bokeni na ye esika tataki mbangu apesaki yani pa bakoko na biso na maleli na bango bazwaki bonsomi ya mokili na biso pe bonsomi ya nzoto ya molimo ya lingoma na biso tosengi na yo ozala mafuta zala moto telema kovanda te papa pasi ozali komona yango omoni yango kotasi ntango molai te molobeli na biso liboso batata na biso bongisela biso tozali kozela eyano oyo bobongisi na ngonga oyo ekoki po ete kimia eya kati na bana na bato esengo oyo bongiselaki biso tokoka kozwa yango ebandeli ya programme na biso ezalaki na maboko na bino bokoti ya bato na kati na Yerusalemi tosi na maboko na bino kosuka mpe ya programme na maboko na bino soki moko na moko azongi na esika ya awutaki na kati na kimia tokozanga te kozongisa matondi na kombo na Nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Mikanda mibale ebongisami yambo tokotanga mibeko zomi ya Nzambe na Exode chapitre 20 verset 1 à 17 pe na ntina na circonstance oyo to contexte tokotanga na Jean chapitre 14 verset 1 à 4 emoni biso tobanda kotanga na kombo na tata mwana pe molimo santo mibeko zomi to les 10 commandements. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre. Tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est à tort à mon égard,
j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je traite avec bonté pendant 1000 générations ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, car moi, le Seigneur ton Dieu, je tiens pour coupable celui qui agit ainsi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Toleki na mokanda ya mibale, na Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Na moto ya mokanda balobi, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Yesu azali nzela, wezo mema biso epai ya tata. Totangi, ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Tobondel. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso totondi obotondi. Na ndengo batele biso kino na tango oyo na kimia. Liloba na yo nzambe pesa melinga pona kosakola. Na circonstance oyo ya monene. Nazali kaka moto limbisa mabunga na ngai. Limbisa pe mabunga ya biso banso tosangani nesika oyo. Ofongola matoi pe mitema na biso ya molimo poto kwa kokanga likambo ekosunga biso. Po ete oyo ezali occasion ya biso pe kosala réflexion ya biso mokolo ekozala ndenge nini. Yango zala na biso elongo na kimia olata biso bande bandele kino suka ya programme na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto, batata pe ba mama, bakimbangiste pe ba sympathisant nyonso tosangani esika oyo. Circonstance esangisi biso ezali ya solo na bonzoto ezali ya mawa. Po ete ezali bokabwani na tata na biso, tata conseiller direct oto mesanaki na ye makasi, oto lingaki makasi, peto moni preuve yango nzela kilo na ba 1 heure 0 heure bato bazaka libanda kozela. Ezali pe façon ya kolakisa kondima ya bakimbangisi na tata na bango papa Simon Kimbangu kiangani. Pe na lingomba pe bolingi na bango na papa conseiller direct papa Joseph Diangenda kiangani. Yango to sangani pona kopesa ye lokumu ebongi na ye ndenge zalaki posa ya tata Simon Kimbangu kiangani molimo santo. Na bongo nokazo yango totangi mikanda miye. Totanga ki Exode mibeko zone chapitre 20 verset 1 à 17. Esika wapi bazali kotalisa biso posa ya tata Nzambe. Posa ya tata Nzambe. E mibeko yango epesa magakaka na bana na Nzambe.
po bato na bato lisanga na lisanga bazali na mibeko na bango oyo ezali kolakisa ke azali moto alisanga boye baminganga bazali na mibeko na bango basoda baza na mibeko na bango bandimi tozali na mibeko na biso banganga nzambe pe baza na mibeko na bango oyo totangi ezali mibeko ya nzambe apesi na bana na ye na bana na nzambe po ete biso tokwa kotosa pe kosalela yango po ete obengama mwana na nzambe ngai nabengama mwana na nzambe esengeli na biso kotosa mibeko zomi ya nzambe po mibeko yango ezali ya nzambe yango pe elakisaka ete moto azali mwana na nzambe yango pe soki totosi te elakisaka oyo mwana ya satana yo na nga tososola tozali bana na nzambe to tozali bana ya satana nana akela biso pe suka na biso tokozwa nini na okazio esengeli moto na moto akanisa ke tata na biso azalaki na biso elongo azalaki lokola biso lelo akomi ndenge akomi azongi na kiti ne ya bokonzi po ete na mokili tozali bapaya ngai pe yo pe biso pe tokokoma lokola ye na mokolo ya yo to yanga ekokoka eske nakokota to nakokota te nakobengama mwana na nzambe to nakobengama mwana na nzambe te moko na moko azwa mayele na ntango oyo ozwa decision yeba kotambwisa etamboli na yo to obongisa etamboli na yo ezala ya malamu po ete mokolo yango ntango ekokoka okwa kokota na nkembo ya tata nzambe exemple yango ya na Adam na Eve tango bazalaki kotosa mibeko nzambe apesaki bango boyokani ezalaki malamu communion relation ya malamu na tata nzambe d'ailleurs nzambe ye moko aza koya na pokwa kovisite bango kotala bango kosolo na bango bazalaki na vie moko eze mikakatano ezalaki te etango baye kobuka mibeko bayokeli satana pase ye bokabwane na nzambe ye nzambe bazomona lisusu te pasi pe ya banda tango wana ti lelo ndenge nzamba loba na liwa yango eyaki na ntina na kobuka mibeko ya Adam na Eve bowutaki na mabele bokozonga na mabele bokolia na mpasi omoni ba conséquence ya kozanga kotosa mibeko biso bana ya tata Simon Kimbangu Kiangani totosa na biso mibeko po ete mokolo na biso pasi ezala te tokwa kosepela pe basepelisa biso ndenge basepelisa tata na biso asili kolonga ezali elonga mpo na ye mutu moko akoki kozala na makanisi mosusu te na pasi na motema te po ezali elonga na ye esekre na bango na bonzambe na bango moto ayebaka te soki okoti kuna okoya kobunga bango moko bayebi sekre na bango yango moni tango sango tozwi yango samedi bambuta lingoma toke koswete bapapa bacondoléance papa révélé biso programme pe alobi na biso circonstance akufeli azalaki na maladi monganga na ye apesaki repos ya 2 mois nde azala kobima mpo akende kosala contrôle nde na nzela ndenge ezalaki papa mfuma mbanzi alobaki akokufa na ndako te akokufa na hôpital te akokufa mpe na poto te ndenge moko pe esalami na papa Joseph Diangenda likamwisi wana papa moto azoloba na biso etango aye kobondela tolandi na maloba ne na mabondela bokebi nyonso alobi moto aza na bafeti misato mbotama mariage to libala pe liwa donc liwa ezali etape ya vie ya moto tozwa liwa lokola etape ya vie tomona yango eloko akokamwa te fin du monde te ezali une étape ya vie ya moto e papa adécrire yango pe alobi na suka biso topesi nzela nde esika tokomprenaki bayebi sekre na bango donc yo kokota te nga na kota te okoti kuna obungi biso topesi nzela yango toye kotanga na Jean chapitre 14 verset 1 à 4 ekuna toyebi ete Jean azalaki moko ya bapotre ya nkolo Yesu oyo alingaki d'ailleurs mingi makambo ebele ezali awa na mokanda na ye na mikanda mosusu na bevangile mosusu eza te awa ezali nkolo Yesu azali kopesa une sorte ya Dieu discours de Dieu na ye po soki totangi na bapassage eleki kuna azali koloba na biso makambo ndenge na ndenge
azali kolobela makambo ya liwa na chapitre 12 verset 27 suivant. Donc aza komona déjà liwa na ye pe apreparaki yango. Soki totali pe kuna na chapitre 13 azali koloba na biso asokoli bayekoli na ye makolo. C'est-à-dire une façon kopesa bango au revoir. Pe na mikanda mosusu kuna na sima Yuda ateki azolakisaka Yuda koteka ye. Pe mosusu pembeni ya oyo esika totangi ete Pierre akowanga na ye. C'est-à-dire nkolo Yesu ayebaki liwa na ye pe apreparaki yango. Et en même temps yango azako préparer moral ya bayekoli na ye. Nde tolandi awa ndenge nkolo Yesu alobi azali ko annoncer bien sûr liwa na ye. Mais na discours d'adieu ete bomitungi samate, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets. Bozala na confiance na Nzambe, pe bozala na confiance na ngai Kolois. Poete epa ya tata na nga bisika bizali ebele, soki bongo te mbele na lobi na bino te. Pe nazali kokende, sadi nazo kufa, pona kokende kobongisela bino bisika yango. Soki tango ekoki na kobanda koya kozwa bino moko moko. Po ete boya kozala esika nga nazali. Boyebi esika nzelo oyo ngai nazali kokende. E bapotre na ye lokola ba Thomas, ba Philippe na ba mosusu batunaki mituna nkolo ozokende wapi? C'est-à-dire ba comprenaki sens ya liwa te. Ba comprenaki message ya nkolo Yesu malamu te. Ba lokola balataki nzoto lokola biso ndenge tozo kanisa ndenge moko pe na bapotre ya nkolo Yesu. Mais nkolo Yesu alagisi clairement pe a préparé moral ya bayekoli na ye ke ngai nazali nzela. Yesu a mi présenté lokola nzela. Moko akokome pa ya tata te soki aleki na nzela na ngai te. C'est-à-dire soki akufi te lokola ngai. Pona komona tata il faut kolekaka na nzela liwa po nzoto ya masumu ezongi na mabele sike uta to lati ya molimo yango nde tokende kokutana na tata. Omoni sens ya liwa po ete mbuma soki baloni ezalaka graine moko ya nguba lisango to nini. Metango ava yango ebimisa ya sika pe ebele esengeli epola. C'est-à-dire wana kokunda ndenge tokunda kape ba graine nguba masango lokolo eza periode na yango. E poli na sime bimisi ya sika e pie kobote ebele yango tata na biso akei po etazwa force ya makasi akei ko renforcer équipe ya basante pona kobundela biso etumba oyo bilaka bikokisama bazana secret na bango biso toyebi te. Mais en même temps ezali occasion pona biso to réfléchir ndenge nini tokoko mema bomo ina biso nini nakoko sala po ete ya ngai ekwa kozala pe yesengo na mona nzela ya tata mibeko bolingo misala. Papa conseiller direct papa Joseph Diangenda kiangani a préparaki liwa na ye pa yebaki yango tolobaki na Kinshasa yebisaki ya bato ebele sima ya le 12 octobre likamba monene kokoya na Lingomba zokande liwa na ye. Santo, amén. Divina, divina,
inzila nginavukila, inzila nginavukila, inzila nginavukila, mumbaninu aluzingulwame, inzila nginavukila. Ba autorité na biso tangu bako s'incliner ba déposer jet de fleurs na bango ba ina mesa pour na signature ya registre de condoléances. Abanza précision ya suka to pesinde yango na komba tata ya mwana betata molimo santo. Amen. Faki à vous.
Fleury, Fleury, Fleury. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mots de circonstance et présentation de condoléances de l'Église kimbanguiste à sa divinité, Papa Semo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sa divinité, Papa Semo Kimbangu Kiangani. La disparition de Papa José Diangenda Kiangani, votre conseiller direct, laisse un vide, non seulement au sein de sa famille biologique,
mais aussi dans les cœurs de toute l'Église kimbanguiste. Son savoir-faire et son engagement auprès de votre divine autorité et responsabilité restent un exemple à suivre. Papa Joseph Diangenda Kiangani restera à jamais gravé dans nos cœurs et dans la mémoire collective, car il était un pilier de foi, de sagesse et de conciliateur des croyants kimbanguistes. Nous nous unissons derrière la famille sainte dans les prières, comme vous avez demandé lors de l'annonce de la nouvelle de sa disparition physique. Papa Diangenda Kiangani Joseph, qui a tiré sa référence le 19 octobre 2024 à 3 heures du matin à Mbanza Tungwa, et votre frère biologique, le cadet de votre famille, ici de l'union de Papa Dialungana Kiangani Salomon et de Maman Kiwasisi Loa Kisita Marie. Né le 21 juillet 1963, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, notre papa laisse derrière lui une veuve, Maman Senga Dikalayam Francine. Que l'âme de notre papa Diangenda Kiangani Joseph repose en paix ici dans la terre sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. L'Église kimbanguiste tout entière vous renouvelle son engagement à marcher dans l'unité et la foi conformément à vos enseignements et recommandations sacrées pour l'épanouissement de notre chère Église. Avec toute notre affection et respect, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tokosenga sika na libota esantu bandeko na biso bana baleka liboso mpona liloba oyo bango basili kobongisa. Sima na bango la famille que papa na biso abotamaki batata bazali bota ya tata azali libota ya mama bazali bafamille bakoya kozwa liloba na kombo ya tata mwana pe molimo santu biso bana ya libota ya papa Simon Kimbangu toye liboso na bino kozwa maloba na ntina ya bokabwani ya nzoto pe molimo ya papa na biso papa conseiller direct ya mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani na kombo ya papa José Rigen Diangenda oyo toyebaki et oyo tobandaki kobenga affectueusement papa Rigen to preso mpona baintime ya solo batata na bamama ezali pasi mingi bokabwani oyo pamba te papa José azalaki mutu na kimia mutu na bolingo pe alingaki misala mingi yango wana perte oyo tozwi lelo na kati ya famille pe na lingomba ekoka kointerpele biso banso misala ya papa José Rigen oyo asalaki na kati ya lingomba eza lisusu ya kodemontre te biso banso tozali awa toyebi yango
mais est-il que ezali mokano ya tata nzambe biso bato tokoki eloko te. Soki mutu asili kotika biso ezalaka na baanalyse ebele tosalaka, mais na maloba oyo mokonzi ya bula apesaki biso avant mobembo na ye na Kinshasa mpo ya kozwa nzoto, asengaki biso totika kolela, pamba te nzela na ye fo ezala polele. Na baenseignement bapesaka biso soki tozolela tozokokanga nde nzela na ye, mais biso comme tozali bana botosi tolandaka manso bapapa balobaka na biso, nde yango nazosenga na bato nyonso tokoka kozala makasi, tokoka kosepelisa ye mpe tolakisa na mokili mobimba ke papa wana azalaki neti batata nyonso te, azalaki mutu neti mutu nyonso te, azalaki exceptionnel. E wana yo na ngai nde fo tosala likambo wana ya solo. Tozali na nzoto ezosala biso pasi, mais tozali na choix, toza na nzela mosusu tokoki kolanda te. Nzela nyonso biso banso nyonso mokolo tokotika mokili oyo tokolanda yango wana mpona tokende kokutana na tata nzambe. Donc na yango wana nakosenga tozala na makasi, tobondela mingi ndenge papa asengaki biso, pamba te mabondeli yango nde ekofungolela ye nzela. Na oyo etali programme ya makambo nyonso ndenge esili koleka, biso famille biso bana tozongisi merci mingi na mokonzi ya bule mpe na baconseiller direct mpe conseillère direct, tozongiseli bango merci. Tozongisi mpe merci na lingomba mobimba na implication na bino na ndenge botelemaki mpo na likambo ekomelaki biso. Wana etali programme mpo na suite nyonso tokozango na maboko ya mokonzi ya bule. Encore une fois de plus nakosenga mabondeli ebele pamba te yango wana nde batata bazotangisa biso. Mingi ya koloba ezali, kasi lokola programme ezali mokuse ezali na mingi ya koloba te, pamba te ngonga ezali kokende. Alors mpona koconclure, tozala biso banso bana ya bolingo, bana ya mibeko mpe bana misala oyo ezalaki kocaractériser papa na biso, papa José Diangenda tout au long ya vie na ye. Merci mingi encore na ndenge bozalaki na biso mpe botiki biso te. Message na ngai esuki wana na bolingo na biso tata mwana mpe molimo santo tosengelaka manso. Merci. Toujours na kati na ebota esantu tozwi présence ya papa Tadis, si mes informations sont correctes. Tokopesa ye nzela aleka kotia dépôt de fleurs pour talaka ka transport auti musika. Musique soki toko accompagner momoke. Papa Taliboso, merci. Tozongsi merci mingi kobanda yo moko na ba conseiller direct ba mama na bandeko bana na makambo nyonso oyo bosaleli biso na kati ya libota. Tokobosa na pe telingomba na bolingo oyo nyonso balakisi mpo na biso. Papa diambu di kutuluaki di mukatiki dia kanda dia dinene beto butuzei muntu buka wutukidi buka kudidi sadidi nunini lufua lumbakidi katulensa ndakala bakenda lalako mudidi di kutuluaki di tuka kina kya sabala yewunu kiki papa mpasi dita kutuwanga mebeno beno lukutuka tulanga kiadi kya papa bututa kulutala bututa kulumona ikesi kya beto kina
kansi mulumukia unu papa fuki tutamona mukanda papa katutekia yangala lako ututadila diambu dio papa ututadila dio kakiese ko papa kadi kaina muntu ko wadata ntuma sonia kasakila beto vuvukia betu kwa beno kenina kansi mulumukia unu fuki tutamona papa katu yangalele dioko kanele vulu fwa inzila kansi papa kaboboko lututadila diambu dio papa papa José beto bamasemako mudiamu didiganga mane kyadi yekinkenda kena yetu ngeye wele mona na iba papa wele mona na iba nkaka zako tuvuendi ya kubwa bwingi tutumine yambile ya kubwa bwingi kala kimpovila mukanda vuvuge tovo bapapa luna yao kibati mpasi zetu kaluvila kanezoko unakuta kwenda wenda kyambote bikavo masemaku bakutambula ndinga yoyo ikizini yetu mkumbwa seye mwane mwanda vela amen. Famille maternelle à Lobi, famille paternelle à Tikali à Loba, Olimbisa. Tata luti di woele, di bundu woele. Moma onso no tutavanga, njila mosi kwani kakatutego na yendedi. Kiadi kia kingi kena yetu, mukanda. Tuka kakanchungu, wakanga maye tata Simoni Kimbangu, wasisa kanda. Mfumu masala kene zinako, wasise kanda. Mono ndongeta wowa ya vinga na fulukia mfumu masala. Familia inenena, papa. Diamu diampasi deta kutubuila ntanguza onsono. Kantamako lwa wiza ne mutangwa kiadi pasivuka vutuka kina kutudile mfutu. Unu ye kena diaka problem ya conseiller direct papa José Dangenda. Rigen. Puleta kwenda beno ba onsono yeba nani tufeti sala kuko. Diamu jojo papa mpasi. Bonso bulombe le tata. Luyidika, luvuvika. Ntima mya famille mpasi tutamona. Katika twaleke le minuko. Katuwidi problema maladiko. Kitulumu kina papa. Kiati. Papa nzila utakwenda ya zibuka yena mukwenda wenda kiambote. Utudila mvutu kwa bobe na kuna. Tala famille. Kadi benemosi luzei famille. Tutalomba zai. Yentona. Bavisa. Kimbangiste nki. Balanda nzila yoyo tusonga. Pasivota vua mukanda. Takalaban bansongi. Mamingi leta kutulonga mumao manzami. Takala yezola, yensiku, yebisalu biwakezi salanga ntanguza onso no beto peto alana nzila yoyo. Famille bunasi ya toma munankumbwa seye mwane mwanda velela. Amen. Na komba tata mwana pe tata mulimo santu ndenge telobaki tokomina suka. Kalate nzoto ekozwama po ekende na esika oyo ebongisami ekosalama na lotomo ya ye moko nzambe wa biso tata molimo santu papa Simon Kimbangu Ngani nsima kopesa biso mwa liloba kolendisa biso apesi libondeli nde baservice oyo ya omoneri tolobelaki phare de CPNC bango bakozwa badisposition mpona leve ya corps kino kuna na libanda ya tempelo kuna le MSS kwa akozwa relève po ekota na sanctuaire na kombo tata mwana pe tata molimo santo moninga ya malamu na tango pasi tata mokonzi chef de l'état ayebi likambo yango mpe esalaki epasi
ye lokola misala ezalaki mingi atindaki oyo bayaki kuna bakonzi elingi oloba ete ezali shock na moto nyonso kasi tokoloba nini bobangi ya tata nzambe ezali ebandela mayele liboso towela bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko nzambe akopesa manso tozali komona na miso oyo toza kosala topesi mpe merci na bafamille nyonso mibale kote bapapa kote mpe bamama mpe merci mingi surtout na lingomba ya solo bolakisi makambo mingi ya kitoko mpo na biso yango nabandelaki ke moninga malamu na ntango ya pasi ngai nasengaki kaka makambo mibale mabondeli na banzembo tolela te mpo na nini tolobaki tolela te kolela eza kola singa tozwaki exemple ya mama mwilo akufi na ye me famille bato nyonso bazalaki wana balelaki atali nsima azongi mpo na nini bozolela ngai ngai namataki deja escalier ya liboso nalanda mibale yango nazongi na yo kopekisa bino bolela te eza lokola singa ndenge bango basalaki programme ntango bamemi papa kimbango na banzango toyebi histoire bakati likambo condamné à mort batia ye na train okende te asengaki mama na bana ntango mama mwilo akei na bapapa alobi awa nakei likolo nakozonga te kasi soki ntango na ngai ekoki bozongisa nzoto na ngai na nkamba yango tomonaki papa mfumo longo kendaki kozwa corps na 60 ntango mpe akomi na corps na nkamba alobi richesse na bino yango tolobaka tobebisa te oyo ekimvwama bapesa biso ya libela bazaka na biso ya ntango nyonso koyemba ezali kobondela mbala mibale mabondeli mosusu ndenge tosalaka programme bapapa bapesa biso makasi na mabondeli nkolo yesu batie na ekuluzu lelo oyo moto nyonso soki akufi totiaka ekuluzu ozala moto malamu ozala moto mabe batielaka yo ekuluzu oyo yango okomema kuna tokendaka soki osalaki nkolo yesu na solo ekuluzu wana kobikisa yo me na solo te moyini ya liboso koyina nkolo yesu pasi na yo ekobanda wana fleur nkolo yesu akufi me alakaki bayekoli na ye nga na kokufa kasi na kozonga tokosolola na bino lisekwa mpe ekozala na ngai na bino nkolo yesu batie na libulu 3e jour asekwe na ye ntango ye asekwaki mama maria mama na ye na bandeko na ye bakulutu na ye na bandeki mosusu
bamama na bamama basali mafuta tobengaka parfum bakende kotia kuna na libulu lokola basoda bazalaki garde bakutani na basoda bamama boke wapi te tobongisi mafuta tokende kotia sikaki bakundaki mwana basoda mosusu balobi te bokende te bamosusu balobi te baza na bango bana basi bakende balekisi bango kuna baki kotala libulu pwelele kaka drama moko etikaki wana ye akendaki na ye atala ange moto moko aye wana ozoluka nani toye pa ya mwana totia mafuta si akendaki na ye lisekwa nde yango wana kasi eloko ti bakutaki wana bafleur nani alonaki yango ebele place moko fleur na fleur lelo oyo totiaka fleur parce que monanaka na ntango akolo yesu moto nyonso akoluka moye atia fleur na ye awa toti bafleur baoyo bazali ke baza nango na maboko ti ntango tokotia nzoto toti dale bafleur wana ekotikala wana nakanisa place wana toyokani kolo yesu ake komona na bayekoli asi esika bazalaki kokutana bango nyonso bazalaki wana toyebi saint thomas aza kondima teke nkolo ye wana dute ezaki na ye sikoyo alobi avant nandimaka yo nkolo yesu ozongi esika batobolaki yo mpona tala kolo mpe alakisi alobi ya solo ezali yo kolo alobaki nini likambo nabengeli bino kombo na ngai bopanza ngo na mokili mobimba mokili mobimba bayeba mosala oyo tosalaki Matie akoma nango Liki akoma yango baja bakoma yango bato nyonso balebi likambo nkolo yesu ye alobi lisekwa ekozala bomoni nga ntango nati fleur na ye na motu na telemi lisekwa ekozala ntango tokundaka motu nayebi te bato nyonso basalelaka yango esika moyo ebimaka sanza abandelaka motu fo etala kuna motu soki etali kuna mokolo ya lisekwa clairon ekobeta mokili mobimba bakoyoka clairon wana moi ntango aza kobima yo mpe lisekwa mbala moko kasi yo olingi kotosa te bapekisa te ozali wapi ozolata nini kolo yesu bazobatize pardon na Jean Baptiste alobi kolo nga nakoki te meme kutu singa ya sapato nakoki kofongola yo te alobi te sala kokisa mokano nde babatizaki ye tataki mbango na gombelu tete babatize yo mpona nini tolandi bango yo oza kozala nini mpo soki babatize yo bakopesa karte ntango okufa oyebi ke aya solo yo okota na lingomba me nano babatize yo te nyonso ezali programe ya tata nzambe yango toza kolanda mpo soki toza kolela ezoyokana koganga boye na boye esoki nga naleli soki natali bino bozolela nga mpe na kolela
wana na bongisi mpe na bebisi mpo soki naleli toluki makambo mosusu yango napekisaki ke nzela ya papa José ezala tout droit mpo eza na bato soki oza na baproblème bokataka ndai ngai na yo tokoyokana lisusu te kino na liwa kaka biso tolingaka kaka tozala na problème na bato te soki olobi tie liwa oyo akokufa liboso ake kozela yo me mosali 100 ans akozela yo kaka mpo yo mutu ozaki na likambo na mutu wana ntango okokufa bokosamba nani mutu aza na raison oyo aza na raison aleki aza na tort atikali wana oloni nguba ya malamu ekobima me oloni nguba ya mabe ekobima te klero ekobeta yango bandimi nyonso tokosala mpe kolakisa batata bateya biso bongo totika mabe tosala malamu mpo tozala bana mapamboli na remercie mutu nyonso ngai alingi nzela na ye ezala tout droit ye ya papa José nga soki nalobi likambo mpe bandeko balobi likambo azalaki koyoka na ye azalaki na problème ya bato mpenza te kabitumba esilaka te mutu ya malamu babunisaka ye kasi biso tolalaka nyonso wana te ye moko kaka tata nzambe mutu ayebi na nyonso bosaleli biso mpona ndeko papa José liwa na ye topesi merci oyo ya malamu tosali tolandaka baexemple ndenge tata nzambe alingi nkolo yesu alingi tata molimo santo alingi tata nzambe asali nzoto ya mutu nkolo yesu ati makila na mai tata kimbangu nde ati pema pamba te ye nde molimo santo misato wana soki eza dérange mutu akovivre te yango wana malade tolobaka malade tokende kotuna na nini esali bongo non biso tolobi malade yo soki oyebi likambo etali yo na nzambe na yo me biso tolobaka ke malade yango wana tobundisa makanisi te soki likambo ezali ye moko tata nzambe akokata yango mutu asali mabe ye moko abana koyoka motema motomoto mpona c'est trop tard ezali lokola nkolo yesu na Judas azwi mbongo ateki kasi ntango bakangi nkolo yesu ye akanisaki nkolo yesu akosala miracle bakotika ye kaka ye wana bamemi ye batie na ekulusu ye moko Judas amoni ke kuna makambo ekwei ebebi akei azwi singa akangi na nzete amibomi ye lisusu na mbongo wana azwaki etikali na se wana mutu akufaki liboso Judas yango wana balobaka totika mabe tosala malamu mpo tobika tolanda nkolo yesu tata molimo santo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen bika twatonda lusia musu twatambudi kwa nzambe to munankumbwa se ye mwana vela munankumbwa se ye mwana vela tobondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo biso bana na yo toza na mpasi kokabwana nde esalaka biso mpasi kasi oyo moko nkolo yesu olobaki nga nkolo yesu esika nati matambi bino mpe botya matambi na bino nzela oyo nga nkolo yesu nakei ezali nzela ya moto nyonso liwa ezali nzela ya komona tata soki okufi te okomona nzambe te papa José mateyo toza kopesa eza susu ya yo te
yo mpe oteyi bato ebele oyo balandaki soki bakotosa tokokutana soki tokotosa te biso nde tokozala na pasi yo oza nasusu na problème na motu te tozosala makasi mpo na baondeli tozosala makasi mpo na koyemba mpo nzela na yo ezala tout droit mpe toyebi ke ezali tout droit motu nyonso azoloba toyebi ye azalaki bien azalaki moto malamu so bakumisi oyo ozalaki moto malamu banda na se tina na likolo esengo nde ezalaka toyebi ke okola batata baza kuna esengo ezala bino ekangami na se ekangami na likolo efungami na se efungami na likolo nde bapesaka petelo Jean Baptiste fongola ya se na likolo sikoyo ye mpe babomaki ye fongola wana ezalaki récupéré na papa Kimbangu Simon ye nde tata molimo centre ntango ezali ya ye na ntango ya Jacob soki okufi okende kovanda na makolo ya Jacob esalamaka na Lazare na moto abozwi me mire ezalaki na kati moto abozwi moya okoma esika Lazare ezalaki te Lazare mpe mpo akende esika moto abozwi azalaki ezali te suka likambo moto abozwi alobi Abraham tinda Lazare akende kokebisa bafamille na ngai Abraham alobi te yo oza na ntango ya koya sika nga nazali te Lazare mpe aza na ntango ya kokoma esika ozali te moye mpe akende ezali te mpo kuna Aron azali Moïse azali soki alandi mateyi na bango bakolonga soki balandi bateyi te bango mpe bakomona pasi yango biso mokili tosalaka makasi toyeba bino tosalela bino Nkolo Yesu mwana Nzambe ye alakisi makambo nyonso abombaki te ye mpe alobi mosungi mosusu aza koya nde tata Kimbangu biso tolandi bino toyebi ke mokolo asuka bisengo ekozala na biso papa José esengela biso mpasi eza na mokili mobimba bitumba na bitumba bapoison na bapoison mokili mobimba bakuluna mokili mobimba banlèvement makambo wana ezosala biso pasi Nzambe kaka moto akokata yango bayebi ke bakotuna yo kuna okuti ndenge nini oyebi yo ozalaki na biso loba nyonso tozomona na pasi lobi nasengaki mbula ebeta te ebeti mpe te tokomi malamu kambo nyonso eleki malamu tozongisi na ye merci ndenge balobaka zalaki mpovela na biso sengelaka biso epai ya batata na bakoko na bamama boza kuna na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen.